ebandeli ya semaine malamu na mabota na bino bipai nyonso bozwa bipona kolanda Mag FM magazine oyo informaka bino boyeba nini ezali koleka na mboka to pe libanda ya mboka mbote na bino Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, partout dans le monde. Tofungola Mag FM pona koyebisa bino ete mikolo yo bakinoa bazali konyo kwa mamakasi na pasi ya transport pe ba chauffeur bakomi kotungisa to pe kosala ba demi terrain bolanda. Pour ya transport en commun na ville province ya Kinshasa ekomi kopesa bulu yeke ya kusakana te entre population na ba chauffeur pe ba receveur. Kinwa nyonso oyo asalaka déplacement akoki kozanga te koyeba ke mikolo yo transport emati lisusu po soki otali bien ezala ba place oyo ezalaki kofuta 500 francs ekomi kaka 1000 francs. Par exemple kobanda Victoire ti première limité na taxi bis ezalaka 500 francs kasi lelo ekomi 1000 francs soki oboyi otikali soki pe olobi ozela mususu okolekisa air po bango nyonso bayokanaka eza baje na bango. Komata ya transport oyo ezali kotungisa population makasi na vie sociale ya lelo population azali ko se retrouver te kasi na ngambu ya ba chauffeur balobi carburant eza ya komata na bambouteillage yango ezosala ke bango pe ba matisa prix ya transport boyo kandenge balobi na micro ya Mag FM. Transport eza pas bambouteillage ndele ki yango transport ezo ko mapasi so bambouteillage eza nango te transport eza facile kuma cha transport eza ke ndeti bambouteillage ezali to umela mingi na nzela harmonie transport ezo matako na carburant eza mwa pasi eza penda pasi pona osomba ngo emati komi cher makasi neti ana ton na uti kinga san quartier fois tina oya na ISS bona dépasser 2500 balo ya boy na ISS o mona TP bozo imprimer bozo sala biloko ebele bo mona boye mbo angozongela tu boye ezate neti a quartier 1000 francs ata bino moto okoma kuna kinga san sur 1000 fois 2000 4500 aussi longtemps okoya bo sala ba TP ezo permettre biso commencer balu ya biso na solution surtout na kinga san boye côté on a c'est vraiment embouteillage na pas moyen oya boye pour ebandi déjà oye na nous retard ezo permettre le gouvernement a trouvé solution à ma campagne. Pour mettre les étudiants, nous avons la classe pour na Tongo transport est prix moussou. Quand on vous après-midi transport est prix moussou, on les a bien été. Awa tokosenga kaka na gouvernement congolais na ministre ya transport Jean-Pierre Bemba en tout cas botalela biso likambu oyo population azali ko souffrir makasi po mikolo soki ozali ko bima vimbisa poche na mbongo ya transport soki te okobeta ligne 11 mais soki pe okutani na bayaya oleli ebele match oyo eza mabe makasi. Banzela mingi ya ville province ya Kinshasa ezali ya kobeba makasi suite ya eta ya banzela esali que ba chauffeur bakoma na système ya demi terrain pe bakomi kocha ba prix ya transport ndenge mitema na bango elingi Poland. Banzela mingi na ville province ya Kinshasa ezali ya kobeba yango ekomi kosala ke bambouteillage ekoma makasi lokola pe mituka ekoma ebele okomona bango nyonso bazali kosalela kaka tronçon moko après ememi embouteillage ndenge balobaka le bonheur des uns fait le malheur des autres ekoma bonheur ya ba chauffeur na ba receveur na bango pona ko créer ba demi terrain malheur pona population po soki obimaki na transport juste okozanga na moyen ya kokoma tina destination ezaleli oyo ezali malamu te bandeko ba chauffeur bozalaka na souci ya bandeko oyo bazali komata na mituka epesaka pasi surtout soki abimaki na mbongo mingi te yango tozali kosenga kaka na bakonzi batala nanu likambo ya banzela oyo ezali kosalema deja ezali malamu kasi lokola tokoti na saison sèche basilisa pe kote mususu oyo nanu bakomi te misala ebanda po circulation esalemaka kitoko pe pona kosilisa mitema mabe ya ba chauffeur na ba receveur na bango kobonga ya Congo esengi kaka bakonzi te biso nyonso toza ba Congolais tosimbana na maboko po te mboka ekende liboso
boete. Population eko réagir na o etali transport po banzela telme zali akobeba ba chauffeur ba comme na système ya demi terrain pe ba matisi transport population et lobeli po ba honde bazali konyo koma na SIG oyo. Bon, normalement, ils ont dit des responsabilités. Là, d'abord, à part de l'État, il n'y a pas de suivi. Ceux qui vont dire, oui, 7 heures, au moins le transport, 3000 fois 2500. Ceux qui comme 10 heures à 11 heures, au moins 6500. Et comme on n'a pas quoi, donc, même fois 3. Parce que suivi est attiré. De 2. Les agents, il y a l'État, le transport. On peut baser la base parce qu'ils sont là pour contrôler. Mais bango baza na barré, baza ça a zinga. Pour la bango ezali soki hausse de prix ezali ko sala nini, ko kanga ba chauffeur, ko kanga ba receveur. Bango non, il suffit ka ba corrompre payer 1000 francs. So OK, surtout na arrêt to zoka ba taxi bis na boulevard du 30 jours na galerie présidentielle wala. Ko komona ba tanda ni wala taxi tous les taxis, ko komona 5000 francs là-bas, pourquoi? Mais ils sont là, il suffit que hier, ils va finir 1000 francs. À terminer, oh, on a 1000 francs. Donc, Matisse a eu prix n'engolique. Tout ça, c'est un problème de désordre. Désordre, mal-gouvernance. Parce que tu vois, que tu as un ministère de transport, tu as un gouvernorat, il y a ville, et tu as un prix exact de ce carburant matin est à 250 francs ou 300 francs. Mais conducteur il y a 500 francs par personne. Au litre, il y a 4-5 personnes, les alliés à 250 francs. Il y a plus. Il y a 500 francs par personne ou 1000 francs à vacciner tout le monde. Donc on a un problème de transport. Ceux qui ont un retard, il y a un problème. Il faut se débrouiller, il n'y a pas un ordre vraiment donné, respecté. Donc, les alités, gouvernance, les athées. La ville est restée une ville, chacun peut faire ce qu'il veut. Nous sommes ça, il y a un ça. Ils sont transportés. Nous allons les carburants. Nous sommes là-bas, dans les premières rues, 1000 francs. Nous sommes là-bas, 1000 francs. Bon, transport, on a évité na 207, tout soit disant, oyo, tozobenga, oyo, yas, tonin. Bon, na biso taxi, ezaka 1000 francs. Na biso na oyo, jamais, et le pour l'État na biso, a évité prix oyo, ezalaka 1000 francs. Na kene beau marché, ezaka 1000 francs. Na kene Willery, ezaka 1000 francs. C'est que bangonde batu ya zanu. En plus, tu as un so koti Kabamba, Kabinda, Okomati à 109, Nzele Zate, Kobanda, Phoenix, Ozui Kabinda, Ti Okomana 109, Nzele Zate. Mais biso to sala okaka na 1000 francs. Toujours débrouiller kaka banzela. Bon, carburant et mata c'est normal. Mais na ndeto na soma 10 litres ezaki na 25 000. Parce que 10 litres comme na 32 000. 250. Population congolais topé bakinois balingaka na bango ko tambola na sécurité te topé ko katisa nzela na sécurité te malgré ba passerelle oyo batiela bango kasi bakinois ba préféraka na bango ko katisa na ba danger nyonso ba bwana bango ko katisa na passerelle Hollande. Comportement ya bakinois e kamwisaka batu ebele congolais alingaka bolamu na yete. Mikolo eleki ba autorité oyo bazalaki na gouvernement oyo eleka bamonaka ke bakinois bazalaki kokufa mingi surtout pona oyo etali kokatisa ba boulevard ya minene po bazalaki na ba difficulté ya makasi ba accident ebandaki kosalema mingi. Na yango bazwaki likanisi ya kotonga ba passerelle na ba boulevard po permettre bango bakatisaka na sécurité. Nzokande batu oyo bazali koyokela bango mawa bango moko bamiyokelaka mawa te. Kinois
apreferaka na ye raccourci akatisa kaka na ba risque ya kosakana te na place amata na passerelle. Oyo pe ba chauffeur depuis bayebaki batonga ba passerelle pona ba piéton na o etali kokatisa bakoma kokumba na kisela na ndenge ya kosakana te. Soki ozali ekenge te bakolokota yo pe okufi sur place. Mutu nyonso akataka na akatisa points na loyenge donc wana etali mongo biso ba chauffeur na priorité na biso leo nazokende déjà boye dans ti destination na ngai. Donc ce qui me donne un poste au 4, donc faut au moins être likolo au 4 ici na passerelle. Et ça bongo. Moi je préfère traverser ici parce que nous sommes nombreux premièrement et là-bas pour moi c'est ennuyant. Il y a trop de saleté, beaucoup de gens et de gens qui quémandent beaucoup. C'est ça que je préfère beaucoup ici. Je préfère beaucoup ici plutôt parce que nous sommes nombreux. Je vais bien traverser. Ceux qui mis au 4 va trouver qu'il y a un raccourci par rapport à la passerelle comme Mata ou qu'il y a un raccourci. À plus d'aider, la passerelle est belle, ils ont pu traverser sur la mission au 4 mais au moment où ils sont comme dans la brigade, ils sont dans la brigade. Moi maman m'a tes altés, tato ma collègue bien t'es moi à la distance on s'allait on va préférer au 4 comme maman on a presse. En tout cas, toko interpeller kaka bakinois bino moko boye ba komi batela nzambe batelanga yo moko pe mi batela na place au traverser na ba risque ba autorité ba tonga déjà ba passerelle po katisa na kimia na place baya ko tuta yo pi bolela o ba autorité botelela biso likambo yo o ba chauffeur bazokumba mabe alors bino moko bosali komi batela te vie ezaka ka se moko boye bele. Dollar ezali kaka instable ezali komata du jour au jour pe komata ya dollar esali ke biloko e mata na ba wenze vie sociale ya bakinois ekomi pasi makasi Hollande. Kinois bazali kolela makasi po social ezali kocha bango mbilinga social ezali stable te nyonso fwe na fwe. Dollar ezali akomata depuis dollar ebanda komata ekitaka te. Dollar lelo to ekomi na 28 bisika misusu 28 500 bisika misusu 29 c'est-à-dire $10 ekomi na 280 000 francs topé 290 000 francs. Nzokande na régime ya kala dollar ezalaki na 15 kasi esalaka tamolai dollar ebandaki ko bouger te. Population bazali kolela po na wenza liberté awa nyonso eza ya komata na ndenge ya kosakana te. Dollar ezaki boete Kabila tanga kendeki atike biso dollar na toi c'est lelo dollar ekomi na 80 284 286 290 donc ba prix ya dollar eza ya komata makasi yango pe biloko esali komata ba opérateur économique ba importateur ou ba importera biloko biso totekaka bazo sala makambo lokola te mboka oyo eza na leta te mokonzi aza te ndo mboka moko ezanga mobeko nzoka mboka nyonso ezaka na mibeko nango ndenge nini eloko ekokoya tozwi conteneur le premier bafongola yango le deux batekeli eloko wana na $18 soit disant carton à cuisse batekeli minongo na $18 même conteneur lobi bato baye basomi na $19 nini ematisi yango taxe pe mataka chaque jour biloko nyonso eza ya komata biloko nyonso eza ya komata a fonction ya taux ya dollar so bameki kobese un peu $3 tokoki kose retrouver pe biloko ekoki pe kozwa mwa baisse neti dollar na taux eza na minute oyo 285 280 soki emeki kokita bango pe kuna bakokitisa ata bakokitisa biloko te par rapport à taux ndenge kokita biloko pe kosala kokita mwanda fila matungu tozosomba na 70 000 mais lelo fila matungu ekomi 115 000 120 000 en tout cas et ça se passe so total fila ai ekomi 80 000 combien biso toteka tant bana ba client bazoya so ebisi au 300 francs au 500 au télé qui cher beau diminuer biso to diminuer neni parce que biso pe to so bon cher
Donc totala ndenge soto ke sombela en tout cas vraiment et ça so bien té. Surtout ça l'équivalent. Donc ils appellent d'autres pas peut perdre. En tout cas, ba autorité bon mécana nous ko stabiliser to a dollar et qui tape à la stable pe biloko et qui tapoto yebi awa na mboka na biso soki dollar e mati biloko nyonso mataka kasi tango kitaka biloko ekitaka te. Ba autorité ba telemelaka mikolo nyonso ba marché pirate kasi na commune ya Selemba ou plus précisément na direction topé na avenue Libération ex 24 novembre mobange na marché pirate ezali wana tout au long bakinois bazali koteka na ba risque nyonso alors que ba autorité ba pekisa Hollande. Gouvernement congolais a telemelaka mingi na o etali ba marché pirate ba wenze o ebotamaka sans que gouvernement yeba surtout ba wenze o ebotamaka mingi na banzela lokola awa na commune ya Selemba ubino moko botala esika population ezali koteka alors que population bazalaka na wenze na bango kasi ba préféraka kaka koteka na balabala na makadam awa na avenue de la Libération ex 24 novembre oyo ezali kokurir bango na ba risque ebele ba accident esali makaya ndenge na ndenge po nzela oyo ezalaka mukie pe ba virage ebele tangu mituka esilaka frein bayaka kosilisa course na bango kaka na nzoto ya bateki oyo batekaka awa tout au long ya balabala alors que ba autorité bapekisa eloko oyo tokosenga kaka na ba autorité bayeba kozongela opération buka marché pirate po bakinois bazali matoi mangongi bazali koyoka te bazali komitia bango moko en danger alelobi na tango alikama bakolela bakonzi boza wapi. En tout cas dossier oyo la police congolaise esala musala nango. Na wenze ya Daipen kuna bateki bateka kaka biloko bio Mag FM ekitaki kuna kotala ndenge nini activité salemaka kuna bateki batalisaki ba difficulté oyo bakutanaka nango pe ba avantage oyo ezalaka na wenze na bango Hollande. Kamera ya Mag FM ekitaki na wenze ya Daipen oyo ezalaka na komini ya Nsele bino moko boyebi wenze oyo ekenda sango makasi a cause ya spécialité na bango ya koteka biloko bio, c'est-à-dire awa biloko nyonso ezali buka lelo lamba lelo ba pondo bozali komona esali 2 jours te 3 jours te lelo bitekuteku epina awa pe batekaka biloko moins cher botala ndeti ba pastèque yo na munene nango kasi eza nango 3000 francs 2000 francs soki wozwi pastèque yo bomemi yango na ba commune mususu oyo tokoloba te okoyoka 10000 15000 kasi awa ezali kotekama na 3000 bateki ya awa batekaka biloko na bango moins cher po bango pe basombaka yango na prix ya se kasi pasi ezali kaka ke awa bateki bazali kolela po misusu bazali na bamesa misusu bazali na bamesa te bazotanda biloko na se kaka ndenge bozali komona kena sa makasi peza Daipen esika mobutu atika biso eloko eza na mwa avantage po pe toza na prince yango moni mwa koteka bakonzi nde bazoya boye bayebe basomi mwa biso ozomona minene po biso moko atosomba te nde baota musika baoye na mituka yango oyo baosomba biso biloko yango avantage ya liboso yango wana awa vente eleka lisusu bien te nde tobanda koteka na ntango ya kala tozoteka na ntango ya kala komona tozoteka biloko na biso ezotekama bien lisusu ezotekama lisusu bien te tozomona clientele ebele me biloko siko ezotambola bien te il fallait basalela biso wenze bato mutu na mutu azala na esika na ye tozoteka bamisusu na mabele boye biloko ezotekama te place moko kaka elekani eloko nyonso oluka po oza na poste nango kozwa yango ana Daipen bapréféra koto mpo biloko koto ebima ya fraîche toza biloko moko oyo eza ke buki kaka lelo boteki mpe kaka lelo donc motu nyonso abaprofite kolia biloko eza ya vitamine ebele
po eza ya fresh eza ya sika ewumeli te tobuki na bilanga toye koteka mbama moto aza facilité kosomba problème so toza nango wenze mpenza ya malonga eza te tofofuleka na prince nde omomoni tovandi kaka mais wenze mpenza eza te toza na posa ya wenze mpo tozwa moya koteka bateki ya wenze ya Daipen balobi na ba autorité babongisela bango wenze oyo po Mobutu Sese Seko atika bango awa bango bakokende sika mususu te kasi bakonzi babongisa bacha ba mesa ya kitoko oyo ko permettre mutu nyonso ateka na ndenge elongo bani surtout ko bazali koteka biloko ya kolia bino moko boyebi biloko ya kolia il faut teka mana ba norme pour la santé n'a pas de prix awa bateki bazali kosenga kaka na ba autorité bayoka mbela na bango po bango pe bateka lolenge esengeli boyebela nzete ezali motuya makasi Mag FM esali bino réflexion na o etali importance ya nzete tolanda kolona nzete ezali eloko moko ya motuya makasi bino moko boyebi mikolo oyo réchauffement climatique ekoma makasi na monde entier oyo ezali ko déranger population kasi awa na République démocratique du Congo ministre ya environnement atelemelaki na oyo etali kokata banzete po nzete ezali motuya makasi na vie ya bato nzete ezali vraiment na ba vertu ebele na kati ya nzete tozali kokuta oxygène oyo tobengaka CO2 yango esalaka ke mutu a dégager gaz carbonique a récupérer oxygène oyo tobengaka CO2 banzete pe ezali kobatela biso na réchauffement climatique pona koempêcher po ya mutu ezwa ba problème ya ndenge na ndenge na ba rayon solaire na yango esengi na congolais nyonso azala na notion ya kolona banzete ezala na ba venu to pe na kati ya mapangu po ezali trop important awa ko ba moi ya makasi ekomi mikolo oyo na Kinshasa ozotoka lokola tozali kosala test ya lifelo ba congolais bakomi konyokwa manzoka nde soki banzete ezali ebele ba moi oyo makasi et quoi empêcher que ba rayon solaire et détruire ba peau na biso po mikolo oyo constat pe sali à cause ya ba rayon solaire ya makasi zali ko attaquer batu bazali kozwa ba problème mingi ya ba cancer de peau pe ba maladie misusu na yango kinwa nyonso yeba kenzete ezali motuya soki omesana ko kata nzete tika makambu ya kokata banzete batela nzete po nzete ezali ko protéger na makambu ebele boyoki tokende na sport po na koyebisa bino te FC Renaissance ebaki na kosalisa mobange na assemblée générale po na kolobelela na oyo etali makambu ya FC Renaissance elekaki ndenge nini Lionel Ngola azalaki wana bozwa ba détail ambiance oyo bozali komona mbunda ezali kotoka pe mabina ezali nango match ya FC Renaissance te kasi ezali nde mobange na assemblée générale ya FC Renaissance oyo esalemaki mokolo ya lobi dimanche 21 juillet 2024 na siège ya FC Renaissance epai wapi ba délégué ya Linafoot pe ya DAF bazalaki wana kaka pona cérémonie oyo sans oublier présence ya Yemoko président ya FC Renaissance maître Billy Malouwa Cléophas oyo amema mupepe ya sika na FC Renaissance masolo elekaki kitoko kaka na oyo etali équipe ya FC Renaissance epai wapi bayebaki na ko adopter ba décision ya ndenge na ndenge pona ko faire avancer équipe na bango na saison prochaine po bayeba kosala ba exploit ya kitoko pe ba sepelisa mboka
Mpona yango président ya FC Renaissance Maître Billy Malua papa social oyo afulaka ba jeune alingaka ba jeune bakende liboso azangaki maloba te ayebaki na kopesela makanisi na ye na micro ya Mag bino moko boyoka. Vous savez dans quel état tozalaki ndenge tobandaki championnat oyo. Tout le monde bomonaki dans quelle situation tobandaki yango. Na difficulté oyo personne ne pouvait imaginer que bokaki kobeta. Bozalaki kaka en plein entraînement mais loko moko te zalaki confirmer que tokobeta ou tokobeta te. Ezali na compréhension malamu munene ya bandeko na biso ali na foot. Quand ils ont compris analyser dossier na biso ba décidaki pe na ko conclure que il n'y a pas de problème, tu peux comprendre que bandeko bazana problème te to pesi bango kombo ya FC Renaissance. Nyonso elekaki kitoko esengeli koyeba ke ba cadre ya FC Renaissance bayebi kopesa ba promesse ya kitoko pe bazwaki ba décision ya kitoko bakobakisa ba joueur ya makasi o bazali compétent kaka po ete équipe na bango ezwa force lisusu ya makasi po saison oyo koya ba promettre makambo ya kitoko pe ba victoire na ba match tout oyo bakobeta po ete lokumu ya équipe etombwama lisusu pe lokumu ya mboka oyo esali eloko e. Quelques cadres ya FC Renaissance bayebaki na koréagir kaka pona sujet oyo tolanda. Nakosenga na président na biso à continuer toujours dans les bons chemins. C'est-à-dire quoi? Renaissance est outil na bitumba et belé de gauche à droite. Mais à l'emba quitté, à tellement qu'il y a mobali, c'est le Renaissance, tout ça qui existait. À Kabonate, tu as dit que ma besoin de équipe, mais quoi la papa, à Kabonate. Félicitations d'abord. Namoni penza obundi lokola mobali. O telemi lokola mobali azalaka. Armoko tozalaka ba ingrate ou ingrate te. To yebi place oyo to uti. To yebi place oyo to lingai to sukela. Quant à moi personnellement, na yebi ke to lingai to suka mabe. Mais grâce à président Malua, toza ya ko telema. En tout cas, coup de chapeau à vous. Tokomi na suka ya Mag FM kasi soki bo sepela ki bo pesa merci mingina équipe technique peu rédactionnelle o basala ki wana pona kosala musala kitoko na sima caméra tozala ki na le métier noir Enoch Mafuka yende mutu abenda ki biso bilili kitoko montage kumbamaki epaya peta Francis yaya ya baleki ebele kasi kaka ndenge na lobaka jamais tokabwana sans koyebisa bino maloba ya motuya oyo papa na biso ya bolingo ayebisaka biso toujours nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Wana maloba ya dadi de dadi papune. Maître Billy Malua Cléophas Boyoki, nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Ngalabino tokutani mikolo ezali koya soki nzambe apesi biso lisusu bomoi te.